Yahweh oyo kokisaka barete na biso bana na yo opesi ya ngai molonga ni makima tumu yoka de loli mondobe otater kosukosu a champ esika moto akufaka motama wazangaka te na bolingo nyonso tokomanaka nde makambo kana ndimaki te nakozwa mokana kozala na yo mokolingana na wowo makima tungana prefere nanga kozala tupeyo otikano pasi lokola mwana oyo akufeli maître maisha ja famille likala windo ekotelisaka mino. Bonjour, bonsoir, bienvenue Balandignon surtout il y a émission Panza Poké, émission où est présentée l'animatrice Nabino, na comme Nadine Bantimba, Kenga, Dinastar, Oboebi avant Namboka Italie. Nadine Bantimba oyo a évolué à www.kitatelacongo.com, a évolué sur la www.espoiracongo.com. Moi na Italie, moi na Poto, na Minito Nazar na Congo. Naye toujours évoluer dans le cadre car là nous toujours artistes nos préférés au bolinga mingi au boza besoin na ba nouvelle na bango ba news na bango o ba mona mona masu mingi te boza bete boyeba dans la minute on a yé awa na kimbango koluka artiste na biso comédien na kombo ya DiCaprio vraiment to naye koluka eti epa na ye na longo epa na njili na ye ti awa koluka ye pona ko sola na ye pona ko zema toujours ba news ba fan na Dinastar na yebi ke Fiston Manto to monter ma tantine pa oza vraiment oza ya kosepela na yebi ke bien so ba na Italie ba na Milan o bolinga Dinastar na no évoluer boza ya kosepela Désiré Ngolwa boza ya kosepela vraiment na zawa to sola DiCaprio to kaye abombeli soni na poko lelo mimi nga ba ya mote tozo landa ye aïe sabiso soki nini abongo seli biso na poko lelo. Bonsoir. Bonsoir. DiCaprio, vraiment plaisir à trop, vraiment. Essengo. Na mona oka la musique. Na mona mstara la tiki 8000 km na yeti koto. Na yo Luka DiCaprio donc on a vraiment recherché dans la vie maintenant. Ba fan nanga ma fan la Dinastar, fan sur le bango news DiCaprio. Ba bezo ba moi la bango lengi, moi la bango courageux, moi la bango moi sola bien, ba la bezo ba news ne. Exceptionnalisant. Oui, na pisi mbote na bana nyonso poto bola na ngai partout yoto bola na ngaba to linga DiCaprio. Bon ba nous jeza kaka DiCaprio zali. Sai bino kaka na bi kebele ba luki nga ba tali talinga c'est quoi to le kapé ba 2-3 ans. Ai sali ke tamsusu bat bazumu na pendanga te. Nazali na sala ka bulonde sala ka ma ndina sai bino kaka ke batu isike logo mbuma malamu yali balinga te mbuma na évoluer bima isala ndenge bino boyebi nde bolinga ngai akutana na momba makambo ebele j'espère na lobango mère fois mais le lope et pas Dinastar na bimisango pe akutana mambo ebele quand nde batu balinga muta évoluer ebele ba mu ba kanisa nde DiCaprio agi na succès c'est que kana mo logo mo bo isala ke DiCaprio na succès or na isabu na âge 7 ans na bité so ki sango rezula ngo biso ka uluka nani pour qu'il y ait ça la succès les amis ont un succès normal mais nous avons appelé ça comme tout sur deux comme ça là. Ok na question DiCaprio vraiment na yebi ke oyeb souvent dans ba news bazana votre ming ba yebi ka DiCaprio même ngamo pe na za animatrice yebi ka DiCaprio est-ce que moko c'est son combo na vraiment o ba bota yo se présenter vraiment à part DiCaprio d'habitude na combo na botama ya famille combo na ngai mayemba botembo la platini bayenga DiCaprio zaka kombo mo et puis DiCaprio ngamo na mepesa kombo wana mais kombo na ngeza DiCaprio ya platini et kombo na ngaba nomanga na théâtre et pas fioti ngombe zali petit ministre de ba tala ba théâtre ya libosho DiCaprio la biki na no jouer na komba petit ministre mais ngamo ta ki ga idéologie ni makambo na mona ezoki na mona ki no te DiCaprio ndio sala bien ne na mepesa kombo DiCaprio mais kombo na ngezali mayemba botembo la platini DiCaprio yango zola ngo o bona mutu mo kombo na yango zwango bien ndeni kombo wana mna na zongo na film azongo na film parce que on a gagné na muki mais na TV donc mission na bana zala na TV mi na lolinga télé trop na lolinga me ba film CD moko boye kaka ya Leonardo DiCaprio ya film Titanic CD wana bon ba CD wana kalande to be ba CD bando ko ma CD c'est ba komi CD ba ko mana ba kombo na mamunyo so ba peso itinéraire ba ba film et tout ça et na mona kombo wana isalenga bien non après ni tina kocha kombo DiCaprio na ti kombo DiCaprio et moi film ali boso na salaki ya na ngamu papa na mona peso mbote papa marbe kombo bo sana po banele kebele ye pa ko tinda nga so polo mo ba komaka Leonardo DiCaprio do isalenga so bien yango isalaki na tiki ko kombo wana nde DiCaprio le isali
Merci beaucoup DiCaprio, vraiment là, âge nini vraiment, au 7 ans, on a dit théâtre là, âge à 7 ans. Pourquoi là, âge à 7 ans? Est-ce que vous savez ce que nini? Manque aux alentours, aux encadré, bien le on y essaie que au moins à 7 ans, on s'est lancé dans le public, dans le monde public, et là on y essaie qu'il y a tout ça qui est. Vraiment, si on a comme une place, on a bien, on a une côté ya bandeko, ba parents, ba maman, même bino bandeko na chose na poto, surtout ba obotika bana hawa. Vraiment na sala ba film ebele ba histoire mponda bato ba yebi. Ezaki ba papa batika bana bana ba fait souffrir bango lelo, etindi bango ba sali mama mususu ebele ba perdre bana bango pona makambo. Nga DiCaprio, soki na kota na théâtre, à part non do nzambe, mais alaki pe parce que aki na mutu te, aki na société mutako simba ko zala zakite. Papa n'a pas fait à l'âge de 3 ans. Et après 5 ans, après 2 ans après, on a âge de 5 ans de mère à Okufa. On a aussi fait des pères de mère. Mais le coup, on a monté moko, l'équipe a tout la vallée, l'équipe maman boutanga la vallée, l'équipe mon kilomètre la vallée, comme on est Yesu. Ne Yesu ne monte le gars quand c'est la binopo, monto abima za na vie malam, il faut na pesa edo moko na kati. Ne na joa ki doana. Ne doana sale ki lelo, na âge de 7 ans. Na koma usala théâtre et ndé yango comme ça ngalo DiCaprio dans la bande théâtre na âge de 7 ans. DiCaprio na âge de 7 ans na. Est-ce que vous avez une société que vous avez autant bien vous avez ko sepen artiste comme des moments dans sa théâtre yango tinde ka se lancer dans le monde théâtre ba non ndenge se lancer dans le monde théâtre expliquer biso non ezaki ndenge na amema ki na monde wana comment il na kata ba théâtre ndenge parce que na âge na 7 ans aurait pu ko même peut-être pasteur mo bete église ou soutenir na betide ba aider otanga bien ba aider o na habiter ou tout comme âge à 7 ans aurait pu teka pétrole to bana monsieur âge miki ba teka ba pétrole ba teka ba blo monsieur ka pour permettre ya foutre classe mais yo qui pas qui betide teka mbamo au métier dans monde à théâtre au moment que se retrouver plus dans monde à théâtre bien ndenge ama chouchou mona na ye ya gari mayuma ko pesa sko na France na pisho mbote wana na sala théâtre maman na banga meke ko edenga ti na 6e primaire na ju certificat na 6e primaire et ngamo na sala ke fort ya komitangisa secondaire na bunani premier na kina 2e 3e bon ebi na minute na komaki talaka mona no ya liboso parce que na za famille à 3 na wota biso misatu et biso nyoso to ikaba mibali ngai na 7 ans wala ningai 9 ans ou ya liboso 12 ans da to akina avec kalka ka ba 2 ans donc na temps wana na âge wana biso to zaki to wana to aki vraiment na makuiti ko luka mais to sala sirage quand fait ngai liboso vraiment azana kineme na éviter na linga ko makasha koleka parce que à sala tout pour biso to zala tek à sala sirage à l'acception corona na za ko tunga papa na yebi yango makasi donc to sala ngo to luka to ko luka na vie pour to sa sortir na vie mais ko kabi penate pour to tanga ba classe city ya likolo to silisa mais ngambo na propre fort na sala ke fort premier secondaire 2e 3e na ko kashi to kina 4e kina no silisa do sala kina et simbate parce que na koma ina sushi wana mo maturité ce que ko moya na ko mo comprendre que to na papa te to na maman te na bande ko nanga et sushi faut alata il faut to lia le her makamone ce que na komi ko yeba makambo ngo penda na ko kasi te na mo na so na futa classe tandis que to zanga ko lia ko zanga nini na ndo linga te que na perdre ya na ngali bo soto ya mibale azunga parce que na linga sushi rester mais c'est bon ngabino to bunda na to ko mususu kwanza mapesi so do ya usala musalo asali ke ngamo na suka mais na koti na makambango to tikango nde eloko seleki na kata classe pour na continuer kana théâtre yango. OK, merci. Action. OK, ba fan tout ya DiCaprio bolandi boyoki ene razo ko expliquer bino pourquoi na bo moi na boyandima ko kota na msala théâtre a expliquer bino cause nini o esala ke non lelo a mi komisa yimo na niveau la po mduka ya ko lia ko vivre andime ko kata betide po aluka ko vivre po because la orphelin de père et de mère surtout en Afrique boyebi ndenge nini ezali. Merci beaucoup moi ba fan tout ya DiCaprio boza satisfait na ba réponse ne tozo évoluer a ebisa biso DiCaprio et groupe et troupe ni na liboso o sala o évoluer nango et puis ndenge ni lokota ikuna meka ko expliquer biso. Bon eloko sala to na kota na théâtre bon nazaki mona moko juste na quartier kana je wana muke mais parce que maman na ngai aboti ngai nde na yoka na masolo ne ba ibisa ngai ba bia zaki comédie o sakana te
babi nanga azalaki place taka azalaki mongo babi place nyonso azalaki lo bato fo boseka bozala à l'aise e nde kaka na quartier parce que ngai na bandaki na age ya moke na ndako loba tonalité mpo ngai na joue mpe na nde tonalité na joue mpe na ndo loba tonalité ya bamikolo kua nde sikoyo yaya moko boye ya quartier lokola déjà yebaki ye naza mwana moko ofele abi non mwana okati na ye aza na mwa eloko abi baolokola mwana oza na kati oza na eloko fana memo na groupe moko bamemanga na groupe moko komona ozalaki liziba moto lo ezalaki ka juste en face na biso na quartier mombele ezalaki en face na biso yaki na école moko école NT na leti NT bisiko oza na poto kuna na peshe mbote bandeko nyonso balipasa baya mbo bino to mbote nde tozosala école tozosala théâtre moko ya mombele babengango liziba moto nde nayo kota na groupe wana na bando jouer na groupe wana wana lo ba tonalité tozosala mwa ba spectacle na biso ti ndeko moko mpe mosusu azalaki na mwa mbongo na ye apréféré azwinga wana sibla na ye bana raga ameminga na raga moke na raga na yosala eloko moko mwa baanimation mwa moke na raga bato baokama mwana moke boye azoloba wendeni na bia kasi nde mpona moni eloko moko kati na yango na ye na chaîne bolekisa ye naleki na radio moko ya raga nalobi nasali mo eloko na nga eye koleka après nde nayokutana na kaka yaya wana ameminga na nde yaya wana aye kozwa ngai kale meme yaya amemaki nga kuna nde sikoyo aye kokutana na grande sere moko beti ntsono nayebi te parce que baba nanga azoki nigeria me nayebi te sasa azongi ana kini awa grande sere wana ni beti ntsono nde ye nde aye komemanga sikoyo epai na groupe ya balabala ya président Fioti Ngoma nde na nzela sikoyo ya papa Fioti Ngoma nde aye komemanga sikoyo aye komemanga epai major Bisadidi Zolozolo premier porteur na ngai ya vie donc moto asalaki na koma lelo oyo moto papa Fioti Ngoma epai na major Zolozolo Bisadi. Ok, merci beaucoup. Évolué combien des années par président Fioti Ngoma? Pas président Fioti Ngoma. L'année déjà na évolué pas parce que on a papa, sinon lelo na zaka pas na ye. Mais zaki na tamoko eri moko ayo kutana major Sadidi babani makamolo ko la major azoki confiance parce que amonaki po papa na biso ngabe ki mutu a monter. Lotelement bande akoma scénario kitoko akoma histoire kitoko ayebi okoma nde sala yake major akangamaki na ye major abanda kotikeli shute azali so na tante ya kosala ba groupe ya biso akini awa ndayebisi nga préférable non totika na biso na nzonzi parce que nzonzi esala biso bien esala ke tozolia tozovivre nango totikala nango nde toyaki kotikala na nzonzi après wana nde nazoyeba kobanda 2000 parce que nga nakutana papa Fioti je crois na 2003 kobanda 2003 ti tato yokoma na 2007 nde nayo kokota bon nakoti te juste na nzela ya pauvre de Dunga Fora ndaye komemanga siko epa mama linga abinanga na lokwa osala biloko ya poto me biso lokwa tozwaki chaîne moko efungwami awa apesi biso espace toleka comme ça yaka osadere bongo tolekaka nde nakoma siko koleka na mama linga na pauvre de Dunga Fora ntango pauvre de Dunga Fora pakufi ndenga mpe naye kolongwa na ngai nde naye kosala sikoyo l'effet dévorant ya groupe yanga moko DiCaprio nde naye osala ngo parce que papa déjà azalaki so na groupe te bakomaki déjà na makambo kaka ya banzonzi na nde ayokende poto nga natikali sikoyo naza na groupe nanga l'effet dévorant. Ok, troupe na ntango osalaki troupe na yo vraiment l'effet dévorant wana ti sikoyo ozo évolue nango ou omekaki olinga kotya libaya okoki te kozala président ekoki te otiki bien nde na expliqué biso nga mpena namona yango kozala président moto atiaka moto président te président eza do moko nzambe apesaka moto mpo moto abanda kokamba déjà bon ngai ntango naye kotika mama linga natiki ye ntango naye kovanda na ngai navanda je crois nazwai 6 mois kaka yaki 6 mois naye kotrouve bon lokola namonaki parce que lokola déjà na kini mpo na kini mpena nazalaki mpenza te na poto succès mais kini nayaki na vraiment te bon na préféraki papa na kutu ladi sobe ma lemambo abengisanga mpe mokomosu kutu ye mokutu asalelanga mikanda esi seke na nde eza befo kota na groupe nanga bon déjà lokola déjà namonaki natalaki de baréalité nakuti yango na bagroupe déjà biso deya nzonzi na ntan wana ezalaki lelo te nde bango motiseka bato nyonso basala nzonzi ntan wana ezalaki so wana groupe ya moto soki mosala nzonzi ye babakombattre wana ekrelo bapome ebele soki namoni mekaki namonaki mpo nabetisa bato mabaku te parce que risque ngana na nzonzi mpo so naboyi nzonzi kini mbongo bofuta ngai koka kutu na oyo olesanga te faire vivre nga te na famille tout ça yango na préféraki ke nasala eloko moko yanga moko nayebi kopermettre nga nasala e nazwaki ntango osala groupe na ngai bandaki koleka na tv lekaka ti lelo abana na nga presque baza vraiment ebele mais ndeka balobaka loboko moko
esokolaka misapi moko esokolaka elongi te fo ezala 5 bon na temps wana ezalaki tosala mosala ezalaki bien wana mpe nano makambo na biso lelo ya bacd bayote esalaki boteketeka te wana ezalaki nano te toyaki na biso bien toyaki na facilité mais lelo ntango mwa makambo eye ekoma esiko efo koluka lisusu barelation parce que nga naki nao na temps wana naki nango te nayebekaki naza na mbongo nanga naotya mbongo nanga esala mosala nanga oyo nzoka nde nasala ye efalaki naluka nde bato oyo bakozala eske mwa mbongo ezomonana mpenza te nde esalaki tovanda wana be bon tovanda na nasomba bamateriel naluka bato bakosunga biso na bamateriel so basunga biso na materiel comme ça tozongisi mosala na biso. Ok, DiCaprio, oyebi que vous êtes vraiment un garçon très courageux. Vraiment la âge na est-ce que bangi te vraiment vous êtes responsable ba mikolo ba tata mikolo. Et le nini o esala vraiment que non oser. Pour ça petit mon boy ba na ki petit mais si ko zala ba moi petit mais osara penza est-ce que ba grand ba osara. Est-ce que vous c'est le nini vraiment. Et ça nini ça don tu es au forsaka biza poza mungala biza poza nini parce que na âge na ovma biloko yo sala donc ici bilo mo eleke la rabatu même ngamo donc na tala vraiment quel courage quelle audace moi no oza et ça non nini omoni eloko eza solo ba changer en te nelo pardon na pona ngeza don mona ali ka bomo nzamba pesanga parce que déjà ko tala tala de ba âge déjà ba 8 ans 9 ans 10 ans ozo sunga ba yana yo ce sont la lamba ya golia tout ça donc ça déjà que donc déjà que leadership ya ngwana parce que leadership nyo so monte banano nanda ko bisika zali donc pose la leader à libanda il faut banano place yo zali donc so ça déjà place yo zali et puis déjà ko kamba bato bi ko vandisa bato bi ko sangisa bato déjà il ko permettre même ata libanda ata 100,000 personnes aux déjà na moi nino donc ça le ko mo nzamba sa préparer kinga tana zaki muke alinga kana muke wana kandi na ko da muke mais opesa ngi experience ça que na ba mikolo za la presque expérience moko les expérience nzambe apesanga do nzambe apesanga baba na ko tosa ope batango ba deko di lelo bato sanga na respectaka tout le monde nature nanga non tellement na linga bato non mingi na linga pena bato mingi on ba balinganga bapesanga confiance bi bapesanga confiance po biki na ute pa mutu moko za suka parce que papa nanga fio tazala mutu impossible na joie ko mutu nae so bango moko même ba papa ona mikolo na tango na pesaka idée na commissioner to sale loko eloko eleki na TV bango ba mituna po bango babenga groupe na nzonzi wala ba obiso sa ke nzonzi parce que déjà na idée wana da na loko wana to ko vanda ka na créer loko moko to ko vanda ka na bimishe loko moko salami da bango ba vandi ba tele ba mituna mais eloko sale ngondeni donc ils adorent nzamba pesa. DiCaprio, pourquoi on joue toujours la petite bitinda yanke petit mo ba bengla ba tu ba basi petit mo ba lingila ba mbali ba bala ba basi libanda ba makangu pourquoi toujours jouer un rôle wana et ça que pour nature na opose à bongo tellement obi kozaki na moi début vie zaki moi passe ba parents ba été on a aussi la bongo bengla ba vie na ba momi ba zo kablo mo ba les fils que zo vivre yango memi on na théâtre tout ezaka un rôle mo ba moné ba pesa o jouer ça ndé expliquer ba fan na on balanda on peut être ba yoka dans nos questions na té ba ko kolanda on a minute na ngai donc na nature ko déjà bongo te pour ngango na ba no potina ngeza pasi parce que na se respectaka moi trop vraiment na se respectaka moi trop bon musala ezakaka so mutu mo comprendre je na yo et puis me zaka likambo je pendant mon par rapport ya je na ngai et puis nazalaki mona muke na je nazalaki nango parce que nga na ya pena na don ya na ba don donc so na komisa ngo doli ka banzambe po bato bele ba ya ba joana bango mais différence ezaka pour vrai ezalaka donc vrai pena ba bomba vrai te donc nga na tangila ngo te muta expliquer ngo te na la non peut pas mutu te na sala ngo pe te na vie et na lingela mutu na sala ngo te mais donc conscience yela ngata no sala musala na yebi ngam no sala musala bat ba otalanga il faut na sala loko moko boye donc ngam on a créé ka et puis simbara et puis simba faut lingela massif oh ça DiCaprio iratakate donc DiCaprio faut simba kaka DiCaprio faut simba kaka parce que makile mais ngakuna kamondo lobi nga ba petit bisinda me bat ba yebi ngam mingi na lisande bat parce que na sala ba film ndeti ba kolonda ngai zana ba tebele même ba so futa biye ba ya ko tala ka bana bango ba ya bazolela ba moni ba bino non makambo zo c'est impossible parce que na jora ba biloko te amawa trop ba biloko ya kufa trop ba biloko ya kolela ko bengana kutu mingi nde ngwana mingi na jora donc ndeti major na zolo ba politaire na major do major ya ko mo sala film so eza film ka mutu ngo kufa do loko na zo komba Leonardo DiCaprio na chango do so ka mona ngo kufa fa ba benga ngai mais so film ma msusu ba benga ngai do so film ya mona mo il faut ka ba benga ngai mais film ma msusu ba benga ngai papa na joa ka nyosho déjà ne logo to yebinga
combien de gens na joana babiloko tout dans joaka nyonso bozongisanga na place wana parce que moto aza esute bozongisanga na zonga place wana ozala pena bien mpona bandeko nyonso baza na poto balingaka biso po balingaka mosala kongo ezala po susi naza nango mikolo eza ke théâtre ya kongo ezokufa mais bandeko mosusu alibanda bazomata bazoketa ndiske bango baya na kine balobaki tozwa idée mpona kongo donc na temps wana ya ba 2000 wana ba 2002 2003 ba théâtre tosala ba coup de soso coup de mak ba théâtre tosala lokola ba kolo ndako wana ba théâtre tosala lokola ba histoire mpunda ba film oza ke mutu tanga ta l'histoire aleli ajuna leçon donc vraiment tozong sa ba film wana ozala pena très bien loko nazana ngo pena posa na ba politique national singa bino ba papa nanga bozong sa ba idée ya kitoko tozala ki nango liboso po image na biso parce que loko to tekeza image c'est des films ko tika la libella pour éternité mais tant aux générations bazotala ba mona ke non musala mo ba basala ki zaki vraiment musala za conseil de wana bina conseil na pesi pona ba papa nanga nyosi ozala vraiment malin c'est comme les bango. OK, DiCaprio yebse sonon sikoyo na koti na lupango na kuti ozobeta mbunda na kuti église na lupango na koti o ya mbinga lela bandolo baboye et au stopper ma dynastie au beti prière oh bayanga mona tikenga bi tango sisi on a ici on a bi oh surprise bien ni ezani okomi pasteur au sein l'église ah et pas la bino ezani ngeni yebse yebse ba fan no ba fan la dynastie po elengeli ngai ouais ba fan ya dynastie na WW Histoire à Congo bobi ki bino de bato landa Congo parce que travail émission Espoir nous sala ke bino bomona à travers itala sala ke bino boye baba succès makamoto DiCaprio aza pasteur et nazolo bango parce que nayebi en enveta maman en enveta mère double azo talanga déjà parce que yekuta tunanga raina kina bina landi émission mobe olobio komi pasteur na mi super pasteur nanga ozolo kila ba pomme na pasteur nanga tone na lobaki frère na bi pasteur te donc en enveta grande série ya bibis banzambi donc nazo ko éclaircir bino naza frère moko nazo travailler mais par rapport à l'église de Nazali nazala mo ba département on a travaillé premier département ba pesa ngazaki intercession bobi intercession ba sali nzambe ba yebi pasteur mapia yebi soki mutazana kati intercession azaka ya po intercession ne base ya vie chrétienne l'intercession za kuna ba wala mutu nini ya weba kusambela donc déjà na kati intercession nazaki chef de département intercession on a travaillé pendant année mobimba a travaillé yango donc yango pesa ngal sous fort pour moni vie de prière ndem tsaka mutazala azala fort ndengo sala ngena azala fort à part wana et bah au pêche sangali sous na travaillé dans département jeunesse net ce qu'on a zolo babena travaillé dans département ya évangélisation depuis 2013 bon depuis 2013 ndé ba consacrer ngai beaucoup consacrer de sens que ko sambela pour notre main na zaki la pleine église papa nanga ya molimo pasteur Gilles Ndeka Mangituka apesa nga papier moko en pleine prière na bouche place na ci papier on na kata bible nanga do apesa nga lokola évangélisateur donc évangéliste mais évangélisateur donc ça veut dire moto akotambola akikoteya na wenzi donc na terre na église te na terre kana ba wenzi na ba hôpital na ba balabala na tout ça donc partout akena kuganga na nzela tout ça bongo siko ba ma DiCaprio hotel ba te ça ndeni oui ba msusu esala bango bien ba msusu bakamwaka mais na isa bango ke musalo leki ba misala nyoso o na vie na sala mais musala nzambe eleki fa okutela ina kumo tete choc mo tete loro lito mo simo décevoir te yango bibwaki na maba nzambe na mala mo bende nzambe amema mutu nyoso na ba façon na ye ezana ba msusu nzamba kuta bango na bar mutu mo leki ayebiseka na lito nzamba na posana et tout le bevu na ye chance pa bongo loko sala nga mo mkezala ki bon moni nazolo ba mingi na ba jeune na ba ndeko na ba jeune baza na poto koyoka jamala parce que nazaki na ndeko moko azaki lokola fiancé nanga tozalaki na ye bon baparent nanga balingaki ye te même baparent ne mpe balingeli banango te bon lokwa toyaki epi kaka ntango bokendeki jeune kaka toyaki na besoin kaka non ezala bongo tolinga na biso mo tosaki effort e toke mpe komi na baprocédure nde ezala kaka tobanda malema ndenge ezalaka ere ekomi wana batelemele makambo yango babundisi biso na ndenge ti nayobota mwana nga liboso prince azokokisa 4 ans parce que abotama le 28 novembre azokokisa 11 ans donc élection elekaki ya ne wana nde ya mandat suka soki mpe mandat oyo toza nango oyo nde mwana nga botamaki aza moto ya mandat oyo nde nakuti na mwasi wana tozalaki na ye tovandi toumeli tosaki na banebele esalaki bato bakoma kolinga yango te bato basepe nango te non oza na mwana moke fo sala nano vi na yo oza na vie ebele ozwa baengagement kobala siko nano te esala bon mpo na ngai
loko talaka uzana ofele uzana mutute donc mona kisuna na mutu mona zakana yi akonsolenga do pona ngana na mona ngo sava mais pona bato ba yebi vie ba otali sangalo ba binanga no vie eza bongo te zonga on a tsaki mutute ti après wana ba réalité na yo mona c'est là que o sala zo simbate na binga ginde kona ngamwa sina shinga bina pona lelo anenga bolingo nzambe sala na vie na yo apena sala vina meru kwa to na mona to bukola kaka mwana e nde wana na mona yake ngamona mitambo chivi na mona ke ifutinga na lokote le natika so nzambe atambisa. Merci beaucoup DiCaprio vraiment la réponse d'ayo Lambik Dioka chef suprême tara yo kata Diblé Eloson journaliste na Diblé bozolanda DiCaprio vraiment tozo évoluer matozo kitade to ki na suka expliquer biso a expliquer ba fan na ya expliquer ba fan na Dina ba ye ba vraiment moi ba silence ou azwa vanda ki momuke asa donc azaki na mo makambo bana ko kwa bongisa yango esa ki ndengwana DiCaprio soko yebse sikoyo position ya sikoyo ezandeni oza kaka artiste comédien to oza frère nena kuti ozo beta bambundo komika mte ba prière to ezandenge nini to ozo évoluer na groupe moko songolo to ipse ba fan no ba Orlando oui nazo isa ba fan nyosho balinga DiCaprio ndeti nazo sepela mingi na ndeko nga mwasi mwazo soutenir nga mingi makasi mikolo yo Mélanie Matuvova donc boutique parfumerie na kata Luanda na rue du Zabar de na kata Luanda na Palanka soki kuna parfait loko pamba do ya gros ya détail yemo kutso benga parti à Paris donc okuta nango so tembe yo tuni na magasin oyepa na yokuta e moins cher koleka kutu na place basale la donc DiCaprio kosela nzambe za part parce que bibilobi misala maboko nenzamba opambola abina ko pambola œuvre maboko na donc ngas ko misala maboko na ngande za théâtre le théâtre na zo sala asala théâtre ngona zo ko la sapele pe na ba porteur nyonso DiCaprio ngawo na zali nina sabino merfa bobenga ngai musala neza musala nga donc musala nzambe za na tanango tape ya musala ezali parce que bible bi un temps pour toute chose et na tama kamonyos ta yo musala ya kusala ezali te musala nzambe ezali te ya koluka ya kolia ya kokufa ya koseka nyonso bible loba la bible ezangi selote donc na tikali ka frère te na za frère mais naza DiCaprio na lungo pe DiCaprio te donc naza ka DiCaprio wana o banga net pour te mo banga o apesa nga rôle mo ka DiCaprio te wana za ko DiCaprio mutausa mais na minute so na comme une église wana comme frère pas France parce que wana ba pesa nga comme pas France na église ne ba batsanga ndi wana frère pas France mais soki naza na église te donc na côté na scène wana na osala nyonso sauf que o ezo komisa nzambe te na osenga pe na bande ko nyonso o bana bezo soutenir ngai na groupe nanga bobenga ngai ozala malamu nana besoin ba caméra nana besoin ba lumière nana besoin ba biloko tout auto sala ce que musala ya bien pour le moment oza na troupe nazoleka na groupe ya nanga na pesi mbote ya Charlie Malula maman na LL je fais de Londres le city statue de la liberté l'hymne national talande zo tambola makila moko do makila moko zo tambola 100 bona na yaya osakana te do yaya nanga pe na wana donc nazo na groupe na ye mikolo yo nazo jouer na groupe na ye parce que rwati genga tant que nazo jouer non nazo na kaka acteur donc mercenaire nde ba beng sanga na osala donc za groupe ya na ngalo kwa ya zate il faut longue DiCaprio za la rapport DiCaprio zo représenter ça la bien do ba lo ya bilele lo na so ya donc DiCaprio la musaka la musango na kili po ba za na idée que do ko bi frère bilele zo continuer kaka alors bien c'est autant alors là tu vas ba frère vous va imaginer autant alors vraiment oui Salomon ko babi Salomon la ta ko le kafle Salomon la ti ko le kafle et nzamba bi yeso lobi muta ko yaswe pa ngana la ti ko le ka Salomon donc lata moi na nzamba fa lata za la pro donc on est obligé mais au lata ce que ils en ndingi ya propre ndingi ya di il ranger ba tout Alain Akouila, grand frère propre, Alain Akouila, la rata snell, vraiment. Bozolanda, petit frère, Nabino, moi, Nabino, Leki, Nabino, Ndeko, Nabino, Bolinga, Mingi, DiCaprio, vraiment, maturité toujours. Bon, moi, Nanae, Maïel, tu suis continuer car Maïel est toujours très sage, toujours, Azawana, vraiment, Aza dispo, pour nous répondre à la question, surtout, Oyo, Dinastar, Azotune, DiCaprio, Siko, Yebisa Bisonon. Poto, ne tout le monde artiste comédien surtout souci ka poto, souci ka ke poto akende. Azo moi si
azwa mwasi na poto asala bafaire na poto ake révoluer na poto yo sikoyo eza ndenge nini ozo compter nango vraiment te koévoluer nde baninga no mosusu nde tokomisi vie na aujourd'hui de londres na saluer en passant motema ya Charlie Mandula ataka fête ya 14 ezalaki vraiment grave donc merci beaucoup vraiment la fête kitoko bosalaki ya mwana bino ndenge ozotala ya no Dieu de Londres yo oza na société ke no epo kende na Europe oévoluer tokenda koyaka koto kotika groupe bien ndenge nini oza na société olingi ka oévoluer na kini bien ndenge soki moto alobi avisaka poto te yakosi alingaka poto yango vraiment nazopesa merci na grande sœur nanga Ivero Bukasa na kati ya Canada parce que moto asalaki passeport parce que passeport eza na kati passeport esi ebimi moto asalaki asalelanga passeport ye moko kaka abengi nga binanga nalingako mingi mais nalobi na eloko te atindelanga deja $50 abiki nosalisa no passeport naki na renouveler parce que nazalaki nango déjà esilaki lokola ezwaki mwa délai moke ewumelaki mwa moke elekaki mwa bane endaki kuna babino ko renouveler sur te fo osalaka ya sika nde nabengi atindeli so mbongo atindeli koza kutu $190 ayebakisa elinga lisusu 50 likolo esele koya deja 50 epermettre nga natomisa deja passeport aza nango abe na ngai nazalaka na passeport kokende poto ozwa basi ya poto wana ezalaka likambo nzambe asala mambo wana parce que biso toalinga nalaki na copine na ngai nalingi yo mingi nayebiki asabala na yabo tabani mibali napesi yo mbote esika aza na Allemagne mama na fana tanga ne mama Denise petite sœur na nga Griffin napesi bino nyonso mbote bisika boza kuna na Allemagne donc poto ezali la réalité bino bato boza kuna boyebi ba mais balobi c'est excusez balobi DiCaprio alingaka basi ba mama mibimba aza mwana muke mais musali ka kolinga basi ba mama mibimba alingaka basi mabala DiCaprio musali kaka ya mwana eza solo c'est ça le point on a bisaki OK alingaka basi non pour moi DiCaprio ezaki ni pour moi DiCaprio alaki DiCaprio azaki mwana muke na kati ya batata ba mama mwana muke ye moko na théâtre congolais ye moko si opo bana mike misusu bakota baosani donc il faut pas déstabiliser non mwana muke aza wana donc pour pas déstabiliser bien donc il faut pas luka mweni bako déstabiliser siko ba yena ndinga ko jouer ba muki simbite balokwa ndinga ko jouer simbite fo sani siko photo bana siko koloba makambo na ndinga mama ndo moneke ndabongo do moto aloba ndinga na ye parce que amsusu ba ya lokola madame nanga pe na po nzambe pe na pambola ba famille na bango lakini bana mo mbongo na bango ezalaki mo kara bando pesa soko tambola zaki memi mama sa mikolo ne bona memoto ke tukene kinkolo ke no dame bo bazwa na nyoso makambo wana nyoso siko bango bakenda ba interpréter na ndenge na bango na ndenge ya mabe nde bapanza na ndenge ya bango do ekenda bongo ma éviter soki ba mama ngo vraiment mama ndeti ngai boy po DiCaprio nde naza bulelo nde na solo la lelo na sengo eza pour ba mama donc ba mama ici na kata France mama Claudine na kata Belgique mama ya sœur nanga Yvette donc ba mère bat ba salanga mama Arlette Ngezi na kuna na kata ya nini ana na Canada ba mère do batu bazo salanga ke nazala mama Anne Marie Mambata do mère wana kutu ye atika ngati so na bengi kana mama koko na yo problème ma urgence so na lobika ka mama do ba mama nde bat ba salanga pona za na ndenge ke mwana na bango parce que bango bazonga pena ba kotanga na liste ya bana na bango do mama Anne Marie wana ndinga za mama Lisi do mère kuta benga ngari oza kutu na idée abenga loza ndeni bolam kinde mwana zande donc chaque semaine OK DiCaprio banda ko simba mbongo avant l'âge na ko simba mbongo bo mwana vraiment bo mwana vela DiCaprio simba mbongo bo mwana est-ce que vraiment ko cette chose va souvenir pe ya musalo yo sali banda bo mwana o gata muta otala o vraiment lobike non mwana bani musalo vraiment depuis bo mwana tana nzela musalo asali bo toka mbongo ngo zo nga meme ba folie ba ambiance ba wapi to poza pe le moi le mo makana ta yo mo vana manga DiCaprio ma na bo mwana na nga magana sali jeunesse na nga na musala boy mais na partie ya oyo na sali boy na za le boy et en plus il y a cette chose est-ce que pour na yo est-ce que ko conseiller ba ninga no bazo landa yo na ba basage wala vraiment ya ba na ba 7 ans na ba se lancer na musala zo sala to ba mi pesa mingi na betude mama biso to sunga kote biso to ko sa yelo bola mote de la ba manyo se Brazzaville ba na poto ba wana na kata Brazza na ba na Afrique du Sud partout biso ba za na mokili mo bima na suka mokili biso ba ndi na place sukeli ba mama nyosho boza ngai na lobaka mère fois eloko na joie ona lobaka mutu yo na mona akoleka nyosi zaka ba mama na lobaka mère pa pona ina lobaka ba mama ko za na mbongo na ko sote ko za na mbongo so za na mama to na tata te uvanda pe lota mbongo ngo na itilito sa ngoza
okoza na mapango okoza na nyonso mais soza na bato bakonsolo yo te eza mpasi ya souffre naloba yango mare fois déjà ke famille oyo nzambe apesanga na poto bamama parce que bango nde babakonti na ngai parce que sa bango nakoza na motoka nakoza na elamba nakoza na ndako nakoza na nyonso nakoza na yango mais soki bango te nakozala nango te donc bango nde moto force na ngai bango nde héritage nango naka nango naloba yango partout même na batélévision kutu naloba yango na télévision ya kin a émission ngo naleka nalobi kaka bamama poto donc bamama Brazzaville batomboka babi biso tolingako te donc bamama nde richesse na ngai nalobaka bamama na bapapa baloba o papa Frédéric Kabia yo loba na nga bongo ngai kutu mutu na pesaka mbongo ndako na bapapa nyonso do bapapa nyonso boza ya ngai papa na nga fofo na Londres boza ya ngai papa na ngai pasteur Justin Tambika boza ya ngai do bapapa Poncle Moussila la voix qui fait vivre les jeunes journalistes na kata France Poncle Moussila yaya na bisaki yo na DiCaprio na zaya yo do na zaya yo chef suprême lambeke dio kali chef suprême mtabanda mama olata sanga ngama mama olata ndi fubutu na chef suprême ko yende dongi nalata kana ye marigal asalo benga kutango benga ngabi aseke ve eye ngabi esi venga be déjà bina ngoza kalme donc mtalata sangai papa na nyonso balinga kanga partout bazali papa Peter na kata Suisse na koko na biso za kuna na mer na baleki na nyonso bandeko tout baza kuna na Suisse de vraiment na pesi bino nyonso mbote donc papa maman richesse na ngana mona ande bato nazo pesa conseil na bana nyonso poto oyo tamsu nzambe akusunga kutena libakumolo kolanga DiCaprio na kutana ngo aja mukishimi mongobele classe ile kinyoso ndena vandi boy c'est ça qui classe maintenant au niveau te wala wana na ba vérité nzamba oyo kangaliko c'est ça qui classe na intelligence ya muke ya connaissance nzamba pesinga surtout na musalo na osala oyo do iloko zo bomanga za classe les jours bomanga classe na ngana zongira ngombe siko na otala na temps izo bomanga donc vraiment ato jumbon eloko liboso na vie ko bosa na classe te et de deux eloko ele qui très important na likamba ko yoka izate soki papa mama ndeko moka pese conseil yaya avant ko boka ngo examiner na conseil nga DiCaprio na kota nzela mususu pokana buye ko yoka conseil donc ko jambongo za mabete parce que mutu nzamba pambola ina ndenge même na bible za na barua mususu na aja 8 ans comme roi aja 8 ans comme roi donc nzambe azana mutu na mutu zakana nzela na yo nzamba zo memai donc soki jimbongo na aja muke comme mongo na folité. OK, merci beaucoup vraiment. Balandinyo surtout il y a émission ezaki émission Panza Poké na www.espoiracongo.com ba opi balandango émission savoir vivre faire être dans la société na www.kitatalacongo.com pour ne pas venir pour la trappe numérique bolandi invité na biso ya après-midi na poko lelo DiCaprio moi na biso petit na biso apesa goût na théâtre o asepelisa ba mikolo tango total kaye donc azalaki vraiment dispo ya ko répondre à la question sur Odina Star memeli la pour milliard lelo a vraiment à répondre avec gentillesse vraiment ya biso pe na sengo mingi to comme na biso na suka vraiment o ezalaki émission Panza Poké zaki présenter na Nadine Bantimba Dina la Star à l'Italie ba toujours 0039 moi na Italie moi na Milan et na comme na suka vraiment repesa ba mbote pe ba remerciement na bino surtout bo mesana kolandanga partout na YouTube na nzela borandanga na nzela peut-être la média borandanga na nzela borandanga. Merci, bah gros bisous, bon continuez toujours à soutenir bah na Italie, bah na Milan. Fiston Mantoto, ndeko ya Talou Mantoto, Fiston Mantoto l'italien noir, le Bing 10 vraiment bah gros bisous, Landou Mampouya bah gros bisous, Dieu Nendoussou, bah gros bisous. La petit mbote la petit frère propre Fiston Bantimba l'international, bah gros bisous, bah mbote trop là bah tout bah soutenir Karine Bakaya Fimo boya Italia, mon amour boya Italie, mon amour bien femme moi bien, Laetitia Belanga ma Kings à tous les gros bisous ba mbote zaki bino Dina la Star à l'Italie 0039 animatrice mobo ya charme animatrice mobo ya swag o ala ta forme elle était l'homme sous donc gros bisous mimi en le bela ngote na ozon c'est nos paroles na bino lo basuka invité la biso ba mbote ça la bien patika tika mo batne wana ba mama na yewana mama na yewana surtout ya Paris kuna ya Paris ba simbi donc atika ba mbote ça nazo pesa mbote na batu nyonso balinga ngai surtout ba mère na ngai mama Lici na France mama nga Mado Ngoma Fioti mama nga Claudine
maman ya sœur na ngai Yvette na kata Belgique et na pesi mbote na ngai na grand frère na ngai Pichu Lumona pesi mbote et na pesi mbote na le bing disu mire ya mwelo mira mwelo dongi babi mire ya mwelo oye salwagi abiso ki muta kweli kona ngwa kubukana mesiko so yangu kweli kona muta do miga mwelo so kweli lio wanitaliwa yo kubeba po yo mugo kusambwa donki na pesi mbote na papa na nga papa Frédéric Kabeya ndo iya bébé nanga Prince Kabeya Frédéric donc na pesi Poclé monsieur la voix qui fait vivre donc le jeune journaliste en Kata France en enveta série Bibish Manzambi na pesi mbote Claudine Glody Kim mutu azala lindanda mutu ayebi masolo kobeta lindanda ayebi masolo koyemba na kati no do yayo salamu yango oyo ve nanga wa Bex mafunga wa Bex donc wana yaya do na bite yana ngasu na iba te surtout sala relation na neni do banda ne wana tili lo yaya wana lisanga la tsanga sunganga ayakinya wa do tozana bien ve nanga maboke ma bonneige na bosana ote yaya na ibi kuzala no kaka yangai yo mtu ndo la tsanga kala bagundo wana misi ba ketchu wana ba crepe wana yumuke ba body ya pembe ba pando luli langai donc maboke malbonneige ya usaka kata mutema et papa na biso koko dia nzombo na pesho mbote biso zali papa rino surtout na chanter alukai bandeni Igor 2 minutes ya yango yo masepele makasi Jani Fai Jani et Apo Firenze parfait de bonheur mutu azana beauté ya yo mtolegi batino sona noir et Karine Makeshe na peshi mbote na ngai ipaya venanga mutu tonga ba flat ya bien nakata no ingénieur Jacques Kiketa ma gloire bisigo za kuna na end donc mbote na yo na pesi mbote na batu nyosho na Facebook et na bando pesa ba mbote banda na Facebook ya numéro A ya B ya C ya D ya do T na Y na Z na yesigo na kata kinpo na zana bana ngo nyosho zo mona ya musala na zana Rigo Star Rigo Tembe donc Rigo Star Michel Poutou Manix Video Pro, agence multimédia professionnelle. Avec 15 ans d'expérience en production audiovisuelle, Manix Video Pro vous permet de vivre le monde réel multimédia. Manix Video Pro, avec des opérateurs, des prises de vue et son doués, des monteurs réalisateurs expérimentés, des matériels et programmes de production audiovisuelle sophistiqués. Manix Video Pro, le professionnalisme du multimédia. Pour la réalisation des émissions cinéma, documentaires, publicités, clips vidéo et autres, contactez Manix Video Pro. Manix Video Pro, la révolution de multimédia pour un 21e siècle en plein essor. Merci Yahweh pour kokisaka baref na biso bana na yo. Opesi ya ngai molonga ni makima tumu. Yoka de le mondobe terre. Kosuko chant. Yesika motakufaka motama wazangaka te na bolingo nyonso tokomanaka ne makambo kana dimakite na kozwa mokana kozala na yo mokolinga na wowo makima tu kana prefere nanga kozala chipemele otikano pasi lokola mwana oya kufeli maître maisha famille likala windo ekotelisaka mino yesa lingomba double revolver ana we Wata professeur na kilasi soki ya tuni likambo mwana mayele ya tombola mwa mese ngala lovo ya tombola makima tumbu papa na Manix matumbwe merdizola nanisha matezolo ngalinga yose na motema na ngai ata bapesinga motoka mpona boya yo nakolinga odake wamba mwana batija makola kelo repanzu tonton ebongo na TV koyo ya lipate mena lingaki elala pananga nisha matezolo bolingo ya makima tumbu eza sanko kera bolingo la ngai